Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a une émission vraiment. Écoutez l'émission la famille. En tout cas, on a les fort. On a les vraiment, il y a trop famille Libota et puis tout le monde. Oh, vraiment, la chaîne la famille Libota News TV. Voilà, vraiment, tout le monde va pêcher love, tout le monde va dinachou. Vraiment, balobi au côté, au liker vidéo, s'il vous plaît, la famille. Tant aux autres, quand liker vidéo, ce qui vraiment, faut en tout cas, il faut liker vidéo et que ça la soit bien. Ah, bah, commentaire, na bino, bah, like, na bino, vraiment. Et ça la bien, plutôt beau, ça n'a été qu'on partager vidéo, vraiment. Et que ça la bien pour na biso. Voilà la famille, Topesiye Moko, Balobi, la maman de famille Libota, maman Belvi Kandi, la patrona, hein, Topesiye Mbote Bisika, puis aux amis la famille. Vraiment, na sengi na biso qui consommer film, na biso vraiment eux les Balobi assumé, qui va assumer dans ces films, hein. Dans ces films chez Belleville TV, vraiment total la film auto landango la boké bignon surtout on a vraiment collé cimenté balobi soko za famille bote ya solo en tout cas ko zanga te o lekate épisode moko ko zanga ko sauter épisode te o ko zala toujours là pour la ko tala l'épisode na biso ndenge ezoko kende ndenge ezoko avancer comment Poutine azopesa biso les meilleurs d'elle, hein, azor ça vraiment ayebi musala na ye balobi nil pas ailleurs yango bomoni lilo bande kolanga na elibino lisolo oyo bomoni miniature nanga bomoni vraiment titre na ngai pe oh etali junior, hein, j'espère que biso toyebi mo ba vidéo les cas et circulant na junior junior na biso o ajouaka pe na belle vie. Batumi bakoki koloba non j'ai ce qui junior amona na souté na kati ya Bellard amona na souté na Belleville TV ajouaka lisusu te parce qu'il y a ceci il y a cela toyebi ka ndenge monde yango réseaux sociaux ndenge kendaka mais je vous dis junior ajouaka te parce que junior a commis ko évoluer vraiment na matadi oyo nde apesi biso information comment ko évoluer mingi na matadi mais ce qui vraiment ezosenga nécessité na ye aya en tout cas foutele billet akoya yango bomoni ke mais elle a de bonnes relations avec Belvi Kandi la patronne bandi kolanga. Maintenant eloko nini esali je ne sais pas. Donc monde ya comédie au monde ya théâtre so ka muta kumisi kaka Belvi alobi abeti lisolo na ya relation na ye o bazana ngo na bela en tout cas pourquoi ebenda ka ba problème problème mais dans l'autre camp ceux qui bango batu basali na bango biso famille Libota to sala ngo problème te so muta kumisi na ye muta en tout cas to sala ngo problème te mais na kamwaka oya biso ekomaka ka problème au moins pe comédien atangi na pa bina zakana bango na linga mutu nyoso na zananga pour mutu te contre mutu te mais na zande na ba relation makasi na la patrona vraiment en tout cas to betaka kati to sala be pourquoi et ben daka ba polémique bande kolanga sans plus tarder et loko e ben ba polémique e ben ba problème par rapport à Maloba Junior en tout cas na otie la bino vraiment bino moko bo meka kolanda boyo ka moi audio yango boyo ka moi vidéo au Junior à sala ki Maloba abimi c'est qui vraiment oyo lelo nazolinga après ko yoka yango nde to meka susu ko sala analyse kaka ndenge to misala comme d'habitude de la famille en tout cas avant to tchabal bandi kolanga to like nos vidéos s'il vous plaît bo like vidéo vous avez capacité à liker vidéo be point au pour la boser belé beaucoup mais pour na ko liker za capacité to sengi ngo mbongo teke ya bo like faut cha mbongo ils ont gratuit s'il vous plaît to liker vidéo ko ça bien la famille OK. J'espère que vous likez déjà vidéo. C'est parti dans autre la bino boyo canon junior façon à lobby nenge bazala kana belle. Vinaze comme extrême qui pour to comment ko éviter moi ba bloc en YouTube a comme un peu compliqué ba bloc ba comme vraiment ko éviter on mona to chinda rabino bino mo boke na chaîne bokoyoka il s'agit de quoi kasi makambo ele kaki la famille nazo tchela bino comme ça tout landanga na bino et puis on se retrouve après cet élément. Moi j'ai jamais vu ça.
je ne peux jamais accepter de voir Bellevue à Moutafika, ça ne se fera jamais. Nan, on a mon Bellevue à Tindi Moutou, moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont peut-être, on va se ma fou du roi, un fou du roi. Ça la mouki n'a rien fini, tout ça, soit que des femmes, ça existe. Bah, toi, là, ça la camarade Begena. Ah, Moutou, on a tellement bon, on a des rames sauf qu'il n'y a pas dans les gars TVT. On a pas même sous son cinquième dans les gars, on a fait une paire maintenant. Donc, on a qui pour défendre les gars. On a tant de matinée, on a ça dans la matinée. Et puis, on a sauf qu'il y a dans TV, on a les gars TVT, on a parlé. Oh là! On a oui, ça n'a pas fini comme ça. On finit en face. Donc, ceux qui sont journalistes sont respectables. On va finir pour nous. Je ne comprends pas. Ils sont journalistes. Comment ils vont? Et voilà la famille. J'espère qu'il y en a bino. Tu l'as dit vraiment junior et naboké bino ça. Tu l'as dit le lingue junior à lobby. Le lingue à s'exprimer. Alobi façon nini bazakana Bellevue za mutune ya kati mabe utika wana. Et puis Junior a confirmé biso que yé nana mona place Bellevue a finité. Puis ce que Junior a dit, elle a raison. Ba biso nyonso to lobela Bellevue to monde ba fingi Bellevue to ki mute me swimba moko ye Bellevue tinda mututa. Et ça la parce que mona mama oyo lingaka mama oyo soutenaka o mona ba finga ye tozakata na posa a vie na été mais biso bien na biso famille bota poto ya konfinga te to ya ka ko sala recadrage na bato ba fingi peut-être Bellevue maloba na ba dire na bango to yebi ke tellement zakaya lokuta nde to ya ka ko sala recadrage pour ko sauver image ya maman na biso oto lingaka mais to ya ka ko finga te mais bato bazibaya ka koloba to musuli kamo besele passe yé point bimisa ndenge to ya ka ko sala ba recadrage na biso mona na kanda na nini. C'est pas que Bellevue mtatinda bango Junior a confirmé ça pour azala na kati ya Bellevue toyebi so kilelo ba mona na mona Bellevue c'est parce que Junior azana matadi mais ba solo la ka très bien ozomona ba solo très bien na Bellevue ayebi moi makamba Bellevue belé o Bellevue ayebi saki mama makamba kati. Et puis banda vendre na Bellevue atikala ko yoyo kate ko yeba te ke boyo ki bino mondenga confirmé siko les problèmes ané za quoi. Non, nous avons même Bellevue, bateau à mon araki, bah, l'obélé, bah, au salabou, non, tu as Bellevue à dédicacer bango. Hein, à koumisa bango, à yébi qui bateau, bah, au finga, bah, tu n'as combo, à finga, non, tu as Bellevue à salamotin. Mais par contre, nangambu mususu, pour ne pas mâcher les mots, nangambu ya sila. Ba ese ba mida ba nani ba finga rapina ba finga ba comédien nyonso ka Bellevue ba fingi Bellevue ba lelo toyoki ba Davina da ba kota ka partout ka ba insonité ba kenda voir même ko finga papa elombe o ya bimise sila ba ignora voir même à mon Olive tant yo so mona makamba bongo faut que tout en a kimia ceux qui aussi réellement yo tinda bango to lobate mais tant yo juste ko au pesi bon ba dédicace et ngolo bani. C'est que yo encourage à penser qui batinda batu ba loba bongo mais nangamba Bellevue tellement Bellevue na pesa o aya kokubwa ka mutu moko bena sala ngoti ozomona et outa kana ba propre volonté à batu ceux qui peut les loyo sila atikala ka tako dédicacer bango te tengo ba non ils a pareil ils a juste que basala ngo bango moko c'est pas que si la tinda bango mais loko là asala yango te si la juste ka ko sala o asala wana aya koloba na bandi ko lo c'est que eza vrai ko tinda ka bango ozomona eza clair do o tinda ka bango parce que ce ko tinda bango te na ba collègue no bazala ka salut bongo et puis niveau na papa le même niveau fingama voir même maman Olive fingama alors azaki maman oyo yebi o ni ozo pa maman Olive mais bato bongo yo zaki obligé à koluka kubwaka bango opesa susu ba et c'est force ya koya ko sa banalise parce que ba monique muto tozolo bela tozo fingele batu abwaki biso donc c'est que musa tozo sala ezo komele azo sepela nango eza clair bande kolanga to tika ya moko ko marché ba moto tika ya moko loba n'importe quoi na bato no se batala rabiso okoki kozala pe ozana famille bota to ozana pe abako ti me bolanda rabiso quand même boye ba ko comprendre makambo ti biso toyaka pamba te biso posa na biso ezalaka ba comédien bazala bon moko tozaka na posa kutu te ya oluka kabula ba comédien
mais mondo ndenge koma déjà lelo ba tout kaka baza bakoki ko check kimi ezaka babaku ba chroniqueur babaku alors si là pour na ya mona ki eza meilleure façon ya ko kende liboso pour na ye mette baka succès silaka surtout so succès okina na ndenga mabe ya isilaka okoza bozala bato ebele balingi mais eza na bato mpe baza na banorme na bango eza mpe na bato balingaka respect balinga barespecte bato malgré alingako artiste mais alinga mpe respect ya bato aza mpe moto ya valeur ntango azolanda azomonaka toujours bainsanité azomona toujours mabe bato bakoki koluka koino malembe batiki na bango mpe kotala yo ezodimine pour le moment tomona yango te ozomona dimension ya bafani ezodimine otika na baresponsable te oyo babengi mpe baza baresponsable oyo balingaka bamafinga te balingaka buzoba te omona bango nyonso bakokendaka otikali kaka na bainsense otikali kaka na bato moyo ya ntina te bafani moka ya bongo ozomona parce que beza na bato batalaka balandaka babakuka nga nalobaka aire nyonso babakuka mayele bazali oh pende ba comprendre que non en tout cas niveau makambo ekende eza boete babakuka mpe balingaka sila na bosolo mais niveau ba chroniqueur ba okena ba sepela pe na ba chroniqueur wana toto pe na ba fani mususu oh ba kofinga baninga babakuka na bazali la famille bazali ozomona bazali alors tant bazali lelo pe bakoki olemba po eza na bamisu mpe si balemba eza na bamisu basi balemba mpenza bazali je vous dis alors tout ça ezo créer le problème mo boye nani na yo na musala na yo lelo ozomona c'est bon osala ozosala lelo ozomona c'est bon bazofingela bato yo ozotrouvanga normal le fait ya kobwaka wana eza vraiment ki encourager bango le fait ya kopesa bango odédicacer bango elakisi vraiment ki encourager bango opesi bango force naloba bango made fois toza kaka abandiko nanga bato ba comprendre si réellement to bandino na likamno ya passage de la foi bengisa bango atuna sila en privé sila bi azali kamba belvité atuna belvité en privé belvité azali kamba sila te a bengisi bongo mibale belvité s'est présenté sila s'est présenté te wana 1 2 to ena makambu ya bazo finga babandi kofinga sila batunye pona mamba bafani na ye alobi bafani bagérera bango te 2 3 bafani wana kaka bande kofinga bafingi sila asaleli bango asali nini elo mo basali na télévision a dédicacé bango apesi bango adabwaki bango le toloba libanga yaya. Est-ce que bato maïle est vraiment basé tout dans internet? Est-ce que bato bakoki ko comprendre que qui à la base il y a destruction, il y a monde à théâtre, bato on va comprendre te. Bato on ti le no ba monanité. Et là ça que belle vie azana pour masilate. Yende mutu alingaka guerre oyo pour que ya monango eza bien eza meilleure façon ya ko sala succès. Or succès ko cause ba guerre moko loyale. Okoki ko yesa banino po eloko nyoso po mata ba guerre loyale c'est bon mais ako finga bato ko interdire bato na yo po solana bango tongo bwaki bango seke olandaka bango seko yebi bango seke bo solana bango ozomona tongo salengo lo seke oyebi eloko nyoso sala. Alors bandiko nanga jusqu'à présent il y a toujours des gens qui ne comprennent pas où est venu le mal. Est-ce que vraiment ça kana bato bazo comprendre te bisika mabe zo uta muta pandi théâtre? Est-ce que bino bo comprendre kate babi bato baganga kaganga mutazo ganga très haut. C'est pas dit que muta to chama kele, c'est pas dit que yenda yebi nyonso, c'est pas dit qu'azolo ba vérité. Neto mona baba ko bazela ba chroniqueur ba ko nde bazela ba fausse information bazo ganga tout et puis tout le monde bazo panza na TikTok partout. C'est pas dit que au moment loba yango déjà vrai. C'est pas dit la famille. Alors, bon mais kako comprendre biso to sala ba analyse ba nde connaît sa famille libota. Bon comprendre ba analyse na biso. So pena bo vandi, bino bato boza naître. So pena bo vandi bo tali ba analyse o biso to sala kana kata famille libota. Bo tali na niveau o ezali bato ba yasila nde ba memaka makambo. Bino moko boza mieux placé ya ko comprendre bisika mabezo uta. Boza vraiment mieux placé ya ko comprendre que non, mabe ezesika bon. Awande mabe ezali mabe eza boye
parce que azana ta ko pekisa ba fani te et puis likolo nango azana susu pona ko bwaka bango ko pesa ba dédicace mais bato bazo fingelo bato bana ba musala ozomona siko nyonso wana bino bolo bakaka oh non mutapandi tête non ezaye like ça nalobana bino na monde ya théâtre oyo en tout cas ça na bato belé aussi ba comprendre na bango bazali bato belé si ba comprendre mais laisser le temps au temps tout tikaka makambo on ndenge ezokende biso en tout cas to yapeka koloba tellement biso to linga belle vie de vrai to yebi notre maman comment elle est to yebi ndeni belle vie se comportera en tout cas to yebi très bien yango no mon temps nyonso to lingi azala salité sur les réseaux sociaux ngo mo resto yaka metto yaka ko finga te metinga non ça l'analyse non asinga na ko finga na fingi te ok je fais ma analyse calmement na sala analyse nanga na lobby le pour et le contre on nga nazo constater par rapport na bango na bako finga na bango na makamla bango nyonso nde basalaka ya koloba mutu akumisa belle vie te so mutu monka akumisi belle vie c'est tout à fait un problème bon ça là un gros problème mais bango so mutu akumisi si la bon mona mutu moko te akoya et puis ce qui biso to yé que mutu moko akumisi si la makasi so to yé to ya ka koloba par rapport à ba différence par rapport à ba ko kabola na ba jamwa bon mais o to finga to sala ngote neti dernièrement na bon mon nga émission to ça Cardozo bon mon nga passe na fin Cardozo te mais to ka to bi pourquoi ben injustice à bongo parce que ba finga pe belle vie bo jouera pas belle vie bo zakana belle vie mais pourquoi ko défendre belle vie te mais tant comme ba finga ici là bo ko défendre donc to est juste ko ça analyse na biso o to zo mona par rapport à bandiko ba comédien mais tu ko finga te mais kana bango tant Barcelone ya sali bo moni niveau ba finga Barcelone bo moni niveau ba critiquer Barcelone ozomona donc pour dire que ba makambo ezali obino bato bolandaka biso boza batamayele beaucoup de comprendre d'où vient le mal beaucoup comprendre ba mbuma mabe baza banane alors quitte à vous de décider quitte à vous beaucoup yeba eloko ni beaucoup ki ko sala malgré que bozana ba misu bolingana bino sila mais beaucoup yeba ba chroniqueur asila wana niveau bazo mema mabe na kati ya monde théâtre y compris na ba mo pe ba comédien baza na kati ba mo pe na ba comédien baza pe na molimo division quand on a autre collègue bino ya basé belé o bazo sala ka ba émission to mona moko bazoya to ko ya collègue bino moko ndenge bazo loba ndé vraiment ba koti likamba davina mais ya belle batikala ko koto to mona ka ndenge dacha ndaka kutu na davina na belle musika l'émission to yo kaka mais davina ko te bini ba audio mais on a vraiment l'émission bande ko to sosola vraiment la famille il y a un canal qui te solo là en tout cas ce qu'on a famille libota au ko s'abonner ko partager tout le film même so vraiment ko ça qui to ko makati na tiki bino bye.